beaucoup, ma grande famille. Ça dépend quand il y a Aero Bukulanda. Émission ya Maman Lorraine Mbala. Tika Kimia na Nzambe. Pe bolingo na ye. Eza la partage na biso nyonso. Bisika nyonso oyo la na chaîne oyo. Na sali tellement mikole belé na osabe émission te. Avant na banda. Kaka ndenge ezalaka to pe Nzambe. Merci pour na pema oyo apesi na biso. Kolo te pesi yo merci pour na pema oyo pesi biso. Bao bakufi to leki bango ne lokote. Bao bakufi Nzambe ezate poto yebi yo ndozwi bango non. Soto za na bon moy ezaka ngolu. Yango la ngolu ango to profiter koloba no merci nanga na famille mobimba ya chaîne oto lobi merci pour na bolam na yo. Continuer ko bomba biso, continuer ko batela biso bolam na yo etika biso te na kombo na Yesu. Amen. Na pesi bino nyonso obola na chaîne ya Maman Lorraine Mbala Mbote. Bino nyonso papa Jean-Jacques Mazele, maman Élisée Louviloukou. Boza tellement ebele, Marlène Mapoko, ma copine chérie Mikolo Azana Kine, Hermine Abdallah. Masa pembe na pesi mbote ana yeko tala pe wapi bandeko na Béatrice. Aya. Vie oyo, mokilo yo, eza tellement ba réalité belé on a le bara. La vie, il faut rebattre la relation. Mutako karate, toyaka na biso pamba, donc toyaka ni, torozonga ni, nde toyaka nde torozonga. Mutayaka na luparo na mokilo azate, mutayaka na mbongo na mokilo azate, toyaka maboko pamba. Ça sert à rien ya koyina mutu po moni, ezala mutu mususu. Surtout marambo to mona na réseaux sociaux, ezala mutu mususu ye amoni na ye abima na eloko moko boye, abimi na eloko moko boye. Mais biso to comprendre eloko wana te obando ko finga muninga nini boye to yeba mokilio eza biso to za ba paya lokwa to za ba paya nyos to sala na se efuta maka na se donc batela muto o yebiye pe muto o mona pembe na ye o mona pembe na yo parce que yebi lobité ate oza ba mbongo ebele peut-être misu likambo moko ozala ngo bosenga kana muto zo négliger wana. Kala mutozo finga wana emsu ye muto fungolo mwa porte mo boye poko ta bisika wana donc muto no soza na importance na na sena moyo même mutalibo mozo mona wana peut-être emsu ko sauver ne loko moko boye o finga ra mutu te ya mokileza ma réalité mokileza marambo et surtout réputation pe ya mutu faut rebattre relation pe faut rebattre la ya eza mutu mususu ngala ko lobiso tito kokota na sala libulu ya na sali bulu ba lobisa na rate o lobisa nde nyum to kufi pa kufi bo lobisa na ndeni jugement de ezela bino nyos to sala bible lobi na biso to komi Jésus Christ revient bientôt to lobaka banda revient bientôt ngo esuka kate bande banda na l'an 2000 même ba fait makambezo monana basi na basi ba robala na yango to mona mibali na mibali ba robala yango to mona bana ba rotombokela ba boti yango to zo mona baboti bakotom tozo mona makamnyos au bible lobby. Donc prépare-toi à la rencontre les seigneurs, prépare-toi mi bongi so ebi lobité ya ebi lobité kotika to kolekisa tante na ba fitilité na makambo ezanga tina ya koyina muninga ya ba jalousie moko boye. Donc muto azui eza temps na ye. La Bible nous dit chaque chose a son temps. Eza temps ya muto azui. C'est plein d'attendre, c'est plein de lipamboli na on ne sait jamais. C'est plein de lipamboli na peut-être même suis à bozoli na ce qui na 3. Il y a une vitesse mo le cahier dépassé. Donc tant yo c'est plein qui na we yete carrément sirement. Il y a peu muto c'est plein nango azate. Net bisika na zali. Na vie nanga. Muto okotanga ka Béatrice eza ma copine nanga Hermine Abdallah. Dans la côte na Béatrice te na vie na kota ngote na kalikila pété qu'un jour na kota ngo mais à cause na ye na koti Béatrice lobi pe ozomona lobi pe na kota bisika moko boye o to lobara tout est vanité. Oui, tout est vanité, mais tant que tozana c'est na moi oyo mutu no sana la posa vivre bien tant mutu vivre bien et te ke yo bando ko jalouser ye o commence la so pendenge ni na ngwala mama lokola ye azabo nga pena ke luka bisika non oyebi ezoli ya mutu teo ozui matembele mama tokisa matembele lia matembele na kimia ozui soso lia soso na yo ete ke lokola yo ozui soso baninga bazoi matembele bakomi pamba non eza temps ya kolia soso eza pe temps ya kolia matembele.
donc vie oyo ezalaka nango nzambe mpo asalela moto azalaka na retard te asalelaka mpe na presse te e biso mpe tobali toclotira mabala te misusu mambala biso to babalaka na ba 1900 ba 1900 babalaka na bamandalala biso toye tobali na basale moko boye e lelo mpe makambo ezo évolue peut-être babala na biso tobalanaka wana na kilelo bato baolika yango te donc likoloba ke moto alekaka moto aza te mutu na mutu aza na temps na ye mutu na mutu mpe azokende bisika ya lingi donc mutu na mutu azokende bisika oyo nzambe azomema ye kowelela eloko te yaya zala motema ya kokita kowelela eloko te parce que nzambe obondelaka asala na retard te nzambe obondelaka azalaka mpe presse te atobali lelo oclotire mabala te eza mutu mosusu abala mpe na vitesse koleka moi preuve ane misusu babalaka mpe na 2018 ti lelo azobota mpe te misusu mpe abali na 2016 ti lelo azobala te aobota te mutu mosusu ayobala na 2019 ayobala na 2020 aboti mapasi omona mutu mosusu ayobala boye yo botaki avant ya botaki te mutu ake mpe baboti mapasi a 4 mais yobalaki avant oza misu na mwana moko elingi koloba ke zala kimia yobe mutu no ozwi te comme nous là kotia souci te omoni souci ebomaka souci ntango otia souci likambo moko ozoluka nono ozwi te okomi otia souci ozomitika oza susu na posa ya kovivre te ata na latina nango omona ngai ata nasali boye na nango otala ngai na nango otanga ka yaya lokolo oza na bomoi seke like ezali kotia souci te parce que ntango ozotia souci lelo mpona eloko ozoluka nzambe azalaka nzambe mawa ntango oya kopesa yo sikoyo basusi oyo bande kotia orejour na eloko wana te parce que yo kasi ntango otia souci nzambe aza otala okanda otia souci wana ntango akopesa eloko wana basusi ozotia ezocreye maladi na estoma na yo ezocreye maladi ntango okogute eloko bande koluka okorejour yango bien te pourquoi parce que déjà obebisaki nzoto no na basusi okreaki maladi moko na estoma na basusi moye osepela na lipamboli wana eozala te eloko esilaka te yaya eloko mpe biloko ezobima ebimaka deja ya sika ezalaka te kotia susi te mama komimona pamba te komimona te ke nzambe azoyoko te eza na bato bazosouffrir même yo nzambe asali ota ngolo okende poto oza na poto mais ozoloba nzambe atiki ngai naye kosala nini eza na bato aolinga ata kende ata Brazzaville aokoma te mais yo nzambe asali yo ngolo oza na poto yo mpe nzambe asali yo ngolo oza na kini ozovivre bien olali mpe misusu mpo olamuki na ntongo omeli mwa ntina oyo ya miliki tandis ke nous là toomela batia rouge omoni différence sikoyo ozoloba nzambe osala te pourquoi mais nzambe osalela yo ntango ozomela ta tia miliki wana eza na bato baoluka tia miliki wana baomela yango te e biso toomela batia rouge mais ozomela tia miliki pourkoi ozomona nzambe lokola azosalela te biso tozokoanvie yo kanda ozala na toyoka mposa tokóma bisika yo ozali mais ozomona nzambe alingi yo te mama alingi yo nzambe alingi yo nzambe alingi yo mpe azoyoka yo eza na bato mpe misusu mpo alala mpo alata fo asala bacalcule ebele mais ozolata na facilité nzambe alingi yo komiboma te komikende mpe mbangu te mpo baninga bakendaki omoni mokili o mutu na mutu aza na ezweli na ye bandeko mutu na mutu aza na ezweli na ye o azwi matembele lia matembele ozwi ngombe olia ngombe okomi kokalkule ye kuna lataki boye nga mpe nasala boye non yaya eloko leki conseil na vie eza te ntango baopesa conseil balingi yo moi ntango moto aopesa conseil alingi yo lelo tolingaka tosepelaka mingi baconséquence mais eloko leki tika eza te e na peti susu te koloba kosalaka mutu mabe te la Bible nous dit tout se paie ici-bas na beti ya mdomwa lisolo mokie nga tokutena mbali na nga epa pasteur tokutena mbali na nga epa pasteur ntongo tolingana mbali na nga bapasteur basepelaki nango te pourquoi mobali na nga aza mwana na bango nga mpe naza mwana na bango bon mpo na bango tosali babenga yango ni inceste spirituel
donc tokoki yango te tokoki kolingana te parce que toza bana na ye toza bana na bango baoka epasi moko boye ekende kende tema ezalaki ka volonté nzambe tobalani lelo mpe malgré basilikaki tozaka bana tozongi na sa makolo na bango lelo bandeko na nga na oyebisa bino biso mpe tobali lokola tozalaki na ndako na bango tobanda olobanga na mobali na nga lokola toovande pa bato biso mpe tokovandisaka bato na bandako na biso tovandisi bato na bandako nde ezalaka jeune garçon jeune fille bandeko na nga balingani bango mibale eshoka esala pasi na raisonner mbala moko douleur bapaster bayokaka biso mpe toyoki yango elikolobake eloko ozosala yaya mutu abukaka alonaka matembeli aobuka matembeli mutu alonaka nguba aobuka nguba esalanga mpasi mutu afingi yo oyo répondre ye yaya omoni so mutu afingi yo ke oza mabe na yo ekolongwaka jamais pa na yo ekoyende pa na ye otikalaka na elongi na yo donc ça sert à rien ya korépondre mutu afingi yo mabe kende zonga pa mutu asala yo nzambe bafingi nga mabe yo mutu osalanga mabe merci na mabe osalanga mpona yebisa bino nga nabotama mabe na bana nyonso ya mama ya biso nabotama mabe nazalaki elongo mabe nazalaka kitoko te non mpe nazwi te non nazwi te nakomi no na niveau osimba no $200 te nakomi no na niveau osimba $100 te osimbi mpe $100 osenango non nakomi nango te non nazwi te pour le moment mais nzambe osala ngolu ka yeba $5 na ozwa oluki mo mafuta moko bobongisi elongi telaka elongi yango nde nazali nakomi mwa bien par rapport nde nabotamaka donc seke nakokoma lisu kitoko ntango nakokoma bito nzambe opesanga mbongo donc ovivre vraiment takitaka ya kitoko ka chambre mo bien boye ntango nakokoma na niveau olala na bachambre ya boye yanga moko parce que eza na Béatrice naotala makopine nanga camarade bomwana bwakanga na moto atindikanga mpe ya libula moto biso badessin me tema toza na bilaka nzambe na kufa te naza na bon moyo donc to nakokoma na niveau ya olala mwana ndako moko boye mbulu to nakokoma na niveau olala na ndako moko boye ya bien omonaki na ozala mpe nakokoma su kitoko donc ndeko mokilo eza ya biso te mokilo eza ya nzambe komi mona pamba te parce que nano okufi te komi mona te ke vie esuki kotia susi te yo oza na Kisasa yo oza na mboka yo oza na Bandundu oza na Kolwezi oza na Matadi oza na Brazzaville oza na Kikwiti oza na Matadi yaya komi mona pamba te lokolo oza na bon moi c'est que vie ezo continuer eza na bato ebele mpe babonga na kimukolo neti biso tozela pene na kimukolo to bonga eza na misusu mpe babonga na bomwana abongi na bomwana eza nango problème te neti biso tozosala baeffort bana na biso to offrir bango ata mwa vie moko boye bazala bien oyo tozwango te tozomeka kopesa yango bana ozomeka kopesa yango bana avivre moins bien c'est ça donc yo oza na bomwana kofinga baoyo te bazwi na kimukolo mpo oyebi lobi na yo te oyebi te génération na yo bana obota bozala wapi ndeko nalingaka bino tellement mingi malgré YouTube eza pema apema nalingaka bino mingi malili ekangi nga zolo na mesana te bandeko na mesana te nalala na ndako ya split te tala ndi naobenda rime split donc ekangi nga zolo na mesana te fur à mesure neza bazotombola un jour mokolo ezali na ovivre mpe bien parce que naza na posa ovivre bien naza na posa nango ya ovivre kitoko naza kaka malembe tokokoma na nzambe oyo tobanda kosala depuis bolenge eza na mwana moko alobisinga bima lolo na bala vierge na bomba bomwasi na ngai na bala vierge pourquoi na ye na libala ya esengo te na ye na libala pasi donc poni nzambe aza injuste boye elikoloba te ke soko obali vierge il faut zaka millionnaire non babiso tobala bavierge toza bamillionnaire te torespectaka tobatelaka bomwasi na biso mpona okumwa nzambe yango te oyo tozobika lelo mais lokola tozosepesa nzambe mpe tozaza na couple moko tobangaka nzambe lobi na biso ezala meilleur
na reste ngo ya pesa lobi na biso ekozala meilleur lobi na biso eza kitoko mais tokende ngo ka malembe tokende ngo malembe yaya eza bato miso ozomona ke aza muta masumu koleka ye nzambe azopambola ndenge nini kokoma no nzambe te kokoma nzambe te kosalaka badifférence wana te ke nga na osambela il faut nazalaka boye il faut non nzambe aza ye moko ayebi mokolo mokili nasala mokili na ye biso tokende ngo kama so bandisi kotala ye asambelaka ta bongi ye asalaka boye okosumuka Jonas tema akima ki appelle à Nzambe ye lingi kaka Nzamba boma batu wana po yazala bien non Nzamba yebi pourquoi zotika bango ko sous-estimer mutu te po yebi lobité ba Paul oyo ava comme Paul azalaka nani mutu dozo na pembe na yo tika e bongo lobino yebité. Donc en tout cas to s'abonner to aimer to partager Nzambe nanga aozanga te ko pambula yo mutu olandaka chaîne ya Mama Lorraine Mbala Nzambe apambula yo o s'abonner vraiment na bikena no s'abonner te motala ngai s'abonner commentaire na yo et ça nga bien et ta kanya na malili mais na salika émission CP malili ko bika vie ko vivre bien ça bien okangi akangaki déjà en tout cas ko vivre bien ça bien tozaka na biso complexé na vie donc tikala po za la complexé na vie donc nga nazala po na ko CP na lipamboli ya muninga nazana pona rosipe na ko landa pe yete omoni batu misusu abotama vie moko boye ba eza différence eza deux différences eza mutu musu abotami na famille ba parents ne bazaka maboko pembe ba parents azaka maman azaka fi a chance na likolo bate na lingi koloba te ke miso abotama baza fi a libabe non ndeti ba obika vie moko boye ndeti biso boye na opambola bana nga daito masamuki mwana nga ndaza boy oh lala akolala kanzala na vie na ete pourquoi na lakela ka toujours bolam na pambola mwana nga oza la béni donc ko ki la ramuninga likunya te en tout cas na kati awa to s'abonner to aimer na zama ramebela oloba mais pona lelo na suki merci beaucoup bye bye Bako respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande ko ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapa na bino ata fouché tozana ngote lelo ba prière à moi si wana ba faire à moi si wana nzamba otomboli yo okomi na position songolo pakala et comme ayete o monde te okotsa mabena katsa ndako maladi kidi